chers internautes, sur votre chaîne préférée, Prince Ngangu TV. Aujourd'hui, na émission na bino bolingaka mingi, bolandaka mingi, busolo ya liloba, to memeli bino invité na bino préféré, frère Kefa. Lelo tokolobela sur un thème qui est très important. Kolandisa na mituna obotuna ki fois passé. Tokolobela sur la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Frère Kefa, bonjour. Bonjour, Maman Chantal. Sans plus tarder, qu'est-ce que c'est la sanctification? Maman Chantal, au pays Moussika, pour tout comme la sanctification, tout comme on a eu justification. Ok. Ndengo pesa kama na bandeli. Ya solo ezala justification to ko symbolisa ezala sanctification to ko bulisama ezala libati symboli musantu ezali ndenge botobeli na français les œuvres de la grâce. Amen. Eza misala oyo Nzambe azali ko pesa biso na ngolu na ye. Ezali pas teke parce que ngana sala eloko bien yo sala eloko mutu songa la sala eloko kati ezali ngolu Nzambe azali ko sala biso. Amen. Amen. Alors, lokola ezali lo bananzambe Maman Chantal na banko lo pamba te sans que nazonga na makomi. Dena tina yango na kotanga na makomi na kei na yo nanu na Romains chapitre 5. Nabandika mulunga liboso wana. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi après accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Amen. J'ai naquele sous na wana tangi Romains 5 kubana mulonga liboso sina mulonga mibale. Kaka na Romains wana na yesiko na verset 12. C'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, les péchés étaient dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, car il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devrait venir. Mais il n'en est pas ainsi du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Amen. Amen. Talani makomi netu kotanga yango. Ko symbolisa mato justification ndenge na uti koloba yango esengeli bato ba sosol likamboyo. Ete uta lisumu oyo Adam asalaka. Adam na Eve basalaka mokili mobimba ekotaka kati na mbeba. Tozalaki séparé na Nzambe. Tokomaki baumbu ya Satana. Esclave du diable. Voilà. Donc condamnation na biso et monanaki polele na miso na Nzambe. Donc boyokani o Nzambe asalaki na mutu na ilaka na dena ndenga kelaki biso Satana yaki alongolaki boyokani wana entre biso na Nzambe a komisi biso esclave na ye.
Ok, papa Kefa. Tolingi toka wana en tout cas na pamboli nzambe po ozoloba kitoko makasi. Mais qu'est-ce que c'est maintenant la justification? Ndeli kama naza ko yango yango wana. Lokola Satana ayaki kokosa biso na mbeba. Akwesaki boyokani alongolaki boyokani o ezalaki entre biso na Nzambe. Tokomaki besclave ya Satana. Donc na mise na Nzambe to lakamaki mabe. Parce que tokomaki batu ya masumu. Or que soko tokena na Genèse Bible lobi ete Nzambe asalaki biso na elilingi na ye. Or Nzambe azali musantu. Nzambe azali musantu. Alors, lokola Nzambe azali musantu, muto oyo asalaki esengelaka azala nini? Musantu. Nzoka ndeki musantu wana mama Chantal, tobebisaki yango parce que Satana akosa biso na mbeba na masumu tozangaki sikoyo ki musantu. Alors, nde na tina yango Nzambe asali nini? Engebeni na mobeko na Nzambe lokola tokomaki ba wumbu esengelaki tozala racheté esengelaki to sikolama nde tina yango Nzambe atindaki mwana ne yali kinda obalengaka Jésus Christ alataki suni oyo ya masumu ayaki nde kokufela biso po ete azongisa boyokani entre mutu na Nzambe, entre yo na Nzambe, entre ngai na Nzambe, entre yo mutu na biso na bililingi na Nzambe. Alors, nde ya sopi makila na ye parce que comme ça maman Chantal na Ésaïe chapitre 35. Bible ezali ko ba boye. Que votre cœur ne se trouble point. Parce que moi-même na nazo bandenge wana Nzambe ye moko. Ngai moko nakoya ko sauver bino. Prophétie wana lo ben ko banda na Ésaïe. Na ne yoko kisa yango Yesu Kristo ye moko. Ayado na Yesu Kristo nde Nzambe ye moko alataki suni. Parce que engebene na Lévitique chapitre 25. La loi de rachat est le biboye. Tango moto akomi mowumbu pour être azala racheté et sengeli soit ye moko azala makoki ya kozala racheté soit ndeko na ye a racheté ye. Nzoka nde Adam na Eve bazali kaka bango mibale bazaki na mutu mususu bango bato kote bakoyaki na mbeba bazaki na mutu mususu te oya koyo kosikola bango moko pe bazaki na makoki ya komisikola te nde tina yango Nzambe asalaki suni ayaki ye moko alataki suni oyo ya masumu parce que nde na suni oyo Adam akomaki muta masumu. Alors Nzambe oyo abule lokola sumu kaka te et sengaki alata suni oyo ya masumu atangisa makila na ye pour être racheter biso. Nde tina yango tuti kotanga ona na Romains chapitre 5 verset 12 que péché lokola yaki na nzela ya mutu et il fallait que les sources mutu aya pour être asikola biso racheter biso na nzela wana ya lisumu. Ne tango sikoyo nde na dinga pese ya clairement tango sikoyo ye aye asopi makila na ngomba ya Golgotha nde makila wana ezali nde ko expier à briser esclavagisme wana kati na tozalaki na buumbu ya Satana alongi lisumu alongi liwa alongi condamnation ezalaki na likolo na biso nde a justifier biso. Donc ko symbolisama elingi koloba nini? Elingi koloba ete yo mutu oyo ozalaki esclave ya masumu yo mutu oyo ozalaki ke ozali na boyoka na Nzambe te yo mutu ozalaki condamné tango ba justifier yo elingi koloba Nzambe ayibi lisusu te ke yo osumuka. Donc au moins donc na mise na Nzambe otikala nanu kosala lisumu te ndenge tozali kotanga yango kaka na Romains atika tozali na chapitre 4.
Ok, frère Kefa, otangi malamu, expliquer malamu. Alors, nakoki koloba na mukuse, justification, eza kondimela Yesu. Te, Maman Chantal. Tango na so balikambo wana ko symbolisama elingi koloba yo bazali kotanga lisusu masu donc nzambe tango aza komona yo donc mutu ya symbolisami mutu azali justifié nzambe azali kotanga lisusu aza kotangela ye lisusu masumu te. Dieu ne compte plus ses péchés ndenge na kotanga na lingana tanga yango awo yo katingai awo na Romains chapitre 4. De même, dans Romains chapitre 4, verset 6, de même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Verset 7, Yoka. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Okay. Donc, Maman Chantal, mutu oyo azali justifié, mutu oyo a symbolisami, azali mutu oyo nzambe akotangela kaye lisusu masumu te. Très bien, frère Kefa. Nzambe akotangela yo lisumu te. Mais ndenge nini mutoko koma justifié? Est-ce que okolala olamuki kaka boye obandi koloba naza justifié? Très bien. La kisabiso ndenge nini nzela nini mutoko ki comprendre pour que qu'il soit justifié? Très bien. Toujours dans ma commis. Chapitre Actes des Apôtres chapitre 2. Mutu akosemble samakana ndenge na ye moko te. Mutu azalaka justifié. Na tango ya azali koyoka liloba na nzambe. Tango toye na Acte chapitre 2, toye mbala moko na mulongo ya tuku misato na mi sambo. Tena bana 36 na tuku misato na mutoba. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Maman chantait, ah, on est Pierre, azali côté à mokolo ya Pentecôte. Yoka chiko lité na bandia kutu na katikati. Que toute la maison d'Israël sache. Pierre azako loba na libota na bazako yoka ye. Que toute la maison d'Israël sache. Bino pe bozako na émission na mateya boyoka yango. Ete boyebete. Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. Amen. Alors, le verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh mon frère, que ferons-nous? Alors Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Maintenant, Maman Chantal, pour tout le awa, nan d'abord la zako le balikambo wana, nan la zako teya wana, o ya zako teya azali motindami ya Nzambe. Azali motindami ya Nzambe, oyo azui appel kuta na Nzambe, oyo azui mandat kuta na Nzambe. Batia mingi lelo bazako, oh moi j'ai la parole, moi j'ai ceci, j'ai cela. En attendant que tu Nzambe abengi yete. Nzokande awa oyo azako lobawa azali mutu oyo azui mbela, azui appel, azui mandat kuta na Nzambe pour ete amema libota na Nzambe na bokonzi ya lola. Ok, frère Kefa. Alors pour qu'on soit justifié, il faut oyo kaliloba na Nzambe kake pa ya mutindami na Nzambe. Très bien. Soki mutindami na Nzambe alobi oyoki, là tu deviens justifié. Non, ne concluez pas comme ça. Nazolo baboy. Mutu azako te wana azali mutu Nzambe atindi. OK? Alors, yoka likambo ya te azako te nini liloba na Nzambe oyo ya solo masapute.
aza côté ya liloba na nzambe oyo ya solo aza côté ya masapute. Alors tango azali côté ya awa Molimo Musantu ezali teke patri aza koganga ezali teke patri ya aza koloba français malam to lingala malam azali côté ya parce que azali côté ya liloba ya solo ya nzambe oyo epememi na Molimo Musantu. Tango azali côté ya yango alors bao bazo koyoka yango ndenge lutu kotanga awa bibele lobi ezali teke ba Petelo akontaki na motema ya bato kasi liloba na nzambe wana aza kobimisa Molimo Musantu azali kozwa yango azali komema yango na kati ya mitema ya bato pe bato wana Molimo Musantu azali kotalisa bango lolenge na bango amemi bango na kobongola motema amemi bango na komi monete bango bazalaki bato ya masumu bango bazalaki bato bazalaki kati na bowumbu ya Satana. Alors tango mutu Molimo Musantu azali kotalisa ete ye azalaki mowumbu ya Satana ye aza kotambola engebene na liloba na nzambe te aza kosala nzambe te aza kosala Satana. Alors Molimo Musantu akonvaincre ye ete ye azali mutu masumu esengeli atika nzela wana ayamba nzela ya sika oyo Molimo Musantu azali kotalisa ye na nzela ya mateya wana azali koyoka. Alors sikoyo tango Molimo Musantu asali musala wana nde mutu se reconnaître pécheur pe andimi Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na ye andimi koyamba ye pe kosalela ye pe kolanda ye. Très bien frère Kefa, andimi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na ye andimi kolanda ye pe kosalela ye. Nakanisi o expliquer malamu vraiment qu'est-ce que c'est la justification. Toke na deuxième point. Qu'est-ce que c'est la sanctification? Alors, mutu wana oyo andimi Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na ye. Deko Mama Chantal. Na fongala une parenthèse parce que lobaki est-ce que kaka mandaté mutu akoyi ko sala ke batu mutu oyo azwi liloba na nzambe azali koteya yango ndenge toyokaka na mangulu mabonde bazali koteya ndenge bazali koteya yango soki parce que mwase oyebi ke mukomususu an nyama asaloba na mutu na Bible awa eza na nyama moko alobelaka mutu prophète Balaam mukomususu baza kotambola na aza kotambola sika an wana alobeli ye elingo lobani na lingo talisa oke na bokonzi ya lola nzambe azali capable à opérer miracle soka linga amema libota na ele na kondima. Donc mutu oyo atako azali envoyé de Dieu te soki azali kotalisa ete Yesu Kristo azali mokonzi pe mobikisi na yo eke soko yambi ye esengeli okoma mwana nzambe eke yo mutu azali koyoka makambo wana ondimi yango na motema na yo mobimba nzambe azali capable à opérer miracle. Très bien. Yo mais wana ezali parenthèse na fermer yango mais sikoyo pona kokoba na mituna na yo ozali kotuna likambo ya sanctification bobulisami to kobulisama sanctification to kobulisama ezali ndenge tolobaki musala ya mibale ya ngolu mais yambo tena koba likambo wana ya kobuli ya justification tuti koloba na kati wana aliena loba lisusu ete omwana na kati ya justification Mama Chantal mutu wana oyo asembolisami nzambe ya liboso lokola amiyebi ete azali mutu wa masumu. Ok? Nzambe akambi balele kaka wana nzambe apesi ye bolimbisi yango totangaki na acte des apôtres balobi Pierre azongisi boyoka mawana masumu na bino pe bozali basi na komona yetu kete pona bolimbisa masumu na bino.
Donc na kati ya kobulisama yambo nzambe a accordé yo lokolo yambi ye lokola mokonzi mbikisa na yo nzambe a accordé yo bolimbisi le pardon des péchés. Yango ko ngami na acte na plutôt na Luc chapitre 24 47 44 40 à 47 abalobete et Yesu mo azaka loba bokende était repentance paix pardon des péchés et sengeli était ya mana mukili mumba. Donc na tango muto ya symbolisami muto ya azali justifié azali muto oyo ayambi kuhuta na nzambe bolimbisa masumu na ye nde deuxième acte nde nzambe oyo opération mbali nzambe atoko sala kati kosembe samba wana nde nzambe sikoyo na nzela ya Yesu Kristo azali komona lisusu makele masumu na yote parce que yo bombani na se ya makela ya Yesu Kristo. Donc tango nzambe azali kotala aza komona yo Chantal te, aza komona frère Kefa te, aza komona ndeko Jean-Jacques te, kati aza komona Yesu Kristo mpate na nzambe oyo etangisaki makela na ye. Amen. Amen. Ainsi bapesi yo bolimisa masumu en même temps au symbolisami. Amen. Amen. Alors sikoyo mutu wana oyo andimi ko symbolisa ma oyo andimi justification na ye oyo ndenge totangi awo na Romains 4 ete mutu wana nzambe azali kotangela ye lisusu masumu te mutu wana donc azali esengo makasi parce que nzambe aza kotangela lisusu masumu te mutu wana sikoyo akomi nani moyekoli ya Yesu Kristo azali disciple azali kolanda ye. Alors kolanda ye mpona nini po ete akoma lokola maître na ye lokola moyekoli na ye lokola molakisi na ye parce que mutu akomi disciple esengeli ayeba doctrine ya maître na ye parce que comme na Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20 allez par tout le monde, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Saint-Esprit. Et puis après, comme ça, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Yango wan toke na acte des apôtres bazako lobete ba o nyonso bakomaki bandimi il persévérait dans l'enseignement des apôtres bazalaki assidus au temple. Pourquoi? Pour entendre la doctrine du maître. Amen. Amen. Pona nini po ete bakoka kosembolisama basembolisama ndenge nini kosembolisama esengaka ete boyoka liloba ya solo eutaka wapi nde esika oyo likambo oyo olobaki mama Chantal ezali ko intervenir liloba ya solo eutaka wapi kufuko koyebaka mama Chantal ete kosembolisama ezali ndenge bato batanga yango awa te non kosembolisama esengeli le kotalela mwango na nzambe le plan de salut emiso na nzambe plan nzambe ezali ndenge nini chaque période nzambe atindaka musali na ye po ete alakisa na libota na nzambe nini nzambe azali kosala na ntango na bango po ete amema libota na ye epai ya nzambe na tango lelo ndesika wana tozali koloba ete esengeli un homme mandaté parce que surtout na Apocalypse chapitre 2 3 tozali komona le nzambe atindi 7 messagers à l'église d'Éphèse, messager à l'église de Smyrne, messager à l'église de Pergame, messager à l'église de Thyatire, messager à l'église de Philadelphie, messager à l'église de Laodicée. Il y a 7 messagers. C'est-à-dire, Ecclésia na biso bato uta nzambe abanda yango et kabwani na biteni sambo. Donc, période 7. Babengi les 7 âges de l'église. Donc, ezali elle connaît l'écho, ezali na portion. Il y a
oyo nzamba bongisaki pona eleko wana. Alors neleko ya biso c'est l'âge de Laodicée. Na kanisi ndeko Chantal osoyoka déjà balobaka na tina ya Martin Luther. Martin Luther wana azalaki messager na âge ya Sardes. Ndo yokaka na tango wana nzambe atelimisaki na nguya na ye messager oyo kobenga Martin Luther pona kotelimela misala ya mabe oyo ezali kosalema na église ya Rome. Nde akende ko afficher na église ya na cathédrale ya Wittenberg na Allemagne les 95 thèses oyo Martin Luther en tant que moine catholique a condamné na Matteo ba wazali ko pesa wana notamment likambo ya kusambelaka ba Ave Maria, likambo ya kubelelaka ba santu yo bakufa, notamment likambo ya ko pesa ba indulgence. Donc Martin Luther a affiché 95 thèses, donc il y a ba point 97 95 tina na yango ya d'ailleurs sur d'accord ya kotaba na lingomba ya Rome. Frère Kefa wana est un sujet moko très important to ko aborder yango prochainement, mais awa na lingi vraiment na mukuse. En conclusion, qu'est-ce que c'est la sanctification? Ba bazo landa biso cher internaute balingi bayeba sanctification na mukuse. Frère Kefa. Très bien. Alors yango wana na lingena na lwambala bote Luther yazaki mutinda mina na ajwani ya Sardes. Simana ye to yaki na Wesley yenda zaki mandaté pour la âge ya Philadelphie. Enfin la Odyssée nzamba telemisi Élie le prophète. Malachie chapitre 4, 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Yende azali na liloba po na tango oyo, yende ayaki a restaurer liloba. Ndenge bantoma ba teyaka yango. Ndenge komami na Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alors, William Branham ayaki avec la parole restaurée, où était azongi sabiso na makomi ya bantoma pe basakole. William Branham azalite nzamba zwaki elbi 65 nzamba telemisi musali mususu o bazali kubenga ndeko Evald de Frank yenda atolaki manda ya kokabola bilei na tango na suka o baza kubenga la parole de la vérité oyo esengeli kobulisa bato parce que soto ke na Jean pona kosuki ça to ke na Jean chapitre 17 mukana nzambe ezali koloba 17. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Ndeko Chantal. Babuli saka moto na kosala na kokilaka bileite. Babuli saka na babuli samaka na veille de prière te. Babuli samaka na ba quarantaine te. Rien. Kobuli sama etelemi na likambo totangi awa. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Bulisa bango na solo, liloba na yo ezali solo. Mutu bulisa maka tangu ya azali kokende koyoka liloba na nzambe na oyo bazwi nzela bazwi ndingisa ya koteya yango ya kotalisa yango parce que liloba ya solo ezali na ba oyo nzambe atindi o baza na mandat. Ndenge ndutu kolobango sikoyo ezana mutu oyo nzamba telemisi azana manda ya kokabola bilei pona tango oyo ya suka oyo ezali ko préparer église épouse parce que likamwa na sanctification mama Chantal ezali mutu ya parce que na Hébreu chapitre 12 verset 14 et comme il boye cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, liloba wana oye sanctifié oye buli sakabato ezali liloba ya ngaite ezali liloba na yote ezali liloba ya mutu nyonso te kasi ezali liloba oyo ezali ko ulta na basali oyo nzambe atie o bazali na manda oye te bateya yango.
Frère Kefa a expliqué biso en long et en large qu'est-ce que c'est la sanctification. Tout le monde que la sanctification vient du fait qu'on écoute la parole de Dieu. Oyo etindami kaka na mutinda minanzambe. Oyo eteyami kaka na mutinda minanzambe. Si qu'on notre troisième point, qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit? Frère Kefa, maloba namboka na yo. Merci maman Chantal. Ndenge tolobaki na bandeli, le baptême Molimo Santo ezali pe œuvre ya grâce. Il y a grâce. Nyonso kaka ezali ngolu. Soki nzambe asali biso ngolu te, ezali pasi po tokoka ko expérimenter misala ya ngolu pona lobiko. Le baptême Molimo Santo tokotanga nanu awa na kati ya Biblia na 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Bible le B. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Amen. Le baptême Molimo Santo, Maman Chantal, mingi tokoyi koloba na likambo ya baptême Molimo Santo. Et puis le baptême Molimo Santo ezali likambo bazali koyanola na ndenge mingi. Mais awa Frère Kefa loba yango très bien pour ba internaute na biso ba yoka ba sosola malam malam. Kasi awa tokoloba na ntina ya libatisi engebene na liloba na Nzambe. Ndimbola bato te engebene na liloba na Nzambe. Libatisi ya Molimo Santo ezali ndenge liloba yango elobi kozala kozindisama ndenge tobatisama na mai wana azoko expliquer liloba yango terme yango ibaso ndenge tozindisamaka na mai parce que kobatisa na français musu tolobaka immerger kodindisa na mai kobatisa na mai likoloba kodindisama na mai siko kobatisama na molimo elikoloba kodindisama na kati ya molimo. OK. Vous comprenez? Oui. Donc kobatisama na mai elikoloba kodindisama na mai. Alors kobatisama na Molimo Santo elikoloba kodindisama na Molimo Santo. Amen. Amen. Alors nini yango ndenge nini mutu akoyi kodindisama na Molimo Santo? Mutu oyo abongoli motema. Donc véritable Molimo Santo ezali mutu oyo ndenge tokuti koloba yango a expérimenté œuvre il y a justification qui va avec le pardon des péchés, a expérimenté œuvre il y a sanctification. Ne mutu wana simana ye koyoka liloba ya solo ya Nzambe mutu wana akoki kozwa libatisi ya Molimo Santo. Mama santere ko katanga na mte mutu oyo azwi libatisi na mai yango ezali nini ezali engagement na miso na Nzambe pe kotasa na bato ete yo komi moyekoli ya Yesu Kristo. Kasi libatisi na mai ezali Nzambe nda azali ko témoigner ete yo kondima na yo ye andimi yango. De libatisi ya mai. Voilà. Libatisi ya Molimo Santo. C'est pour cette raison Potokena Acte chapitre 11. Pierre autaki epai ya Corneille. Atei lo banzambe pe bato wana bazwaki libatisi na Molimo Santo. Alors, pe sima bango de libatisi na Molimo Santo pe to la peti motindo babatisa bango na mai. Alors, yi pe to la zalaki
Muyuda. Bantoma batikaki na Jérusalem, bayoki ke Petelo akendeki na bapakano, alie na bango, alai na bango, basepelaki te koma Petelo vraiment mutine na Nzambe, akokende pa bapakano. Baza kozela tanga komi na epa ya bayuda, babandi kotune koma yo ale. Petelo abandi kopesa explication. Alobi ngai babengaki ngai. Alors, lokola pe Nzambe alobelaki ngai, nakoki kotelemela Nzambe te, nakendeki epai ya Corneille. Ntango nakei kuna, nayoki témoignage na ye, mpe ngai mpe ntango nabandi koteya, namoni ete Molimo Mosantu ekiteli bango ndenge ekitaki likolo na biso mokolo ya Pentecôte. Ozoyoka? Peter alobi apesi témoin alobi ntango ngai nabandi koteya, namoni ete Molimo Mosantu ekiteli bango ndenge ezalaki koloba mokolo ya Pentecôte. Alors, tango wana bantoma bayoki yango balobi donc bapakano Nzambe pe atalisi bango andimi repentance na bango. Oki témoignage ya bato baza kolanda liloba balobi tango bayoki témoignage ya Pierre bayuda wana balobi nzokande Nzambe andimi repentance ya bapakano. Vous comprenez? Donc les bâtissi ezali donc Nzambe andimi repentance oyo salaki accordé yo nyonso musala ya ngolu oyo ya bandaki epai na yo. Mais sasa ipi ezape na likambo oyo esengeli na société yo na société yoka frère Kefa. Baptême dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire Nzambe andimi oyo nyonso na bandaki kosala. Non, na lebi yo muto yo ozwi libati ya Molimo Santu. Ozali muto oyo o expérimenter justification, sanctification, c'est-à-dire Dieu a andimi o expérimenter repentance, conversion na yo, pe ou expérimenter sanctification. Alors, tu peux libati ya Molimo Santu, Nzambe andimi musala wana ya bandai katikati na yo. OK. Alors, très bien. Mais likamusu ne la lingena talisa. Esengeli bato basosola boye. Eza likambo tozali kobenga le scellement par le Saint-Esprit na libatisi ya Molimo Santu. Eza makambo eza kata na Bible, mais tant mosu toko lobe eza likambo moko, mais en réalité eza likambo moko te. Parce que eza na bato oyo bazwi libati ya Molimo Santu kasi bazwi ndanga ya Molimo Santu te. Azwi libati ici mais azwi ndanga te. Azwi ndanga ya Molimo Santu te. Tutangi awa, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Mais ce toke na Éphésiens chapitre 1er. Bible le bi, verset 13. Et le Bible. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Seulement, au Balubiwana, ils appellent les bâtiments Molimo Santu. Mais tant qu'on y a un après avoir entendu la parole de la vérité, na sanctification. Si manayo koyoka liloba ya solo ndenge Petro akendeke pa Corneille aka motindami alobi liloba ya solo en tant qu'envoyé de Dieu, allez, le Saint-Esprit est descendu. Là, les gens qui étaient là devant Pierre, ils étaient scellés du Saint-Esprit. Mais maintenant, regardez Maman Chantal. Dans les années 50,
Quand le mouvement pentecôtiste a commencé à faire rage, bateau belé, expérimenté qui baptême du Saint-Esprit. Voilà, maman Chantal. Dans les années 50, 55, et dans la poto, et dans la mboka na biso, oyoka mouvement pe vandom. Oyoka kango. Okendele na oyoka bato bazolo minoka sika. Ah, na bane wana bato bazaki na ndenge lelo tozate. Bato bazaki na makasi ya kosambela. Pe nzambe aza kotalisa présence na katikati ya bato. Et puis bato wana bazali ko expérimenter libak symboli musantu. Ndeko yoka yango. Est-ce que nano yoka yango te? Nasina yoka. Alors, bato wana bazali ko expérimenter libak symboli musantu. Mais est-ce que bazali ko expérimenter seulement le Saint-Esprit? Non. Pourquoi? Parce que bato wana bazali ko expérimenter libak wana, mais bazaki na liloba ya solo te. Liloba solo ezaki na bango te. Mais nzambe atalisi bango bolingo na ye, akitisi bango makabo ya Molimo Santu. Baza ko lobe minoka sika, bazali ko prophétiser, bazali ko teya, bazali ko sala ba miracle. Donc nzambe atalisi kete puissance na ye, oyo atalisi na bantoma ti lelo ezalaka. Ozolanda. Ata lelo yoka bisika ndiko bazo oh bato baza ko lobe minoka sika, bato baza ko sala bikamusi. Bazaina, c'est pour dire que Nzambe azali toujours et si ka bazali ko sambela nega bato baza ko sambela ye soki mitema na bango ezali sembo soki mitema na bango ezali sincère Nzambe akitisaka onction na ye ya Molimo Santu yango babengi onction. Alors maintenant ezana ba oyo bazali ko zwa onction wana ya Molimo Santu wapi na kati ya esprit na bango parce que moutazeli composé na trois sphères. Ezali na corps, ezali esprit et puis âme. Alors bato wana bazali selete baptême na bango ezali kusuka na deuxième sphère, c'est-à-dire dans l'esprit. Bazali ko prophétiser, bazali ko sakola, bazali ko lominoka sika, bazali ko yanola, bazali ko sala bikamusi, mais bazali scellé du Saint. Mais celui qui est scellé du Saint-Esprit, maman Chantal, le Saint-Esprit vous scelle dans l'âme. Après avoir entendu la parole de la vérité. Voilà pourquoi il est quand même acte na Éphésiens chapitre 4. Vraiment frère tozo chuté, vraiment to comme voilà. Na souka na kolinga vraiment to chuté. Voilà. Maintenant quelques secondes seulement. Maintenant maman Chantal. Donc bokesini entre les baptêmes Molimo Santu na seulement du Saint-Esprit, ezali était oyo azali scellé azui les baptêmes Molimo Santu kati na âme na ye. Âme na ye ezali scellé azui ndanga. Yango komamina, c'est pourquoi et komena Éphésiens chapitre 4 verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Tant que scellé yo, vous allez œuvre achevée. Nzambe asisi musala ya sali na yo katikati na yo. Mais oyo kani aza scellé te musala na ye nzambe na asisi yango te. Ce qu'a dit Libatisi, c'est Libatisi wana esuki kati na deuxième sphère na kati ya Molimo na ye. Donc maman Chantal pour ça la différence. Donc il y a un lobaki ils ont ko battre na Molimo Santu na ko battre na Molimo Santu. Dans d'autres termes, il y en a qui sont baptisés du Saint-Esprit, il y en a qui sont scellés du Saint-Esprit. Mais en fait de façon parfois didactique, on peut dire que c'est la même chose. Mais sur le plan de la réalité, ce sont deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes, chers internautes. Vraiment, Tokomi Nasuka, émission est très important. Prochainement, Toko Luka Lisusu frère Kefa Poto Kota na Lisusu na Muzindo. Et ça vraiment intéressant na kolinga que vous vous abonnez massivement na chaîne Nabiso préférée Prince Ngangu TV. En tout cas, vraiment je vous souhaite de bonnes choses na président Nabiso na fondateur Nabiso papa leader Prince Ngangu Totombolie Mibu Ebele Zamba Pambolayo. Ciao.